Chibo banetche chibala ndi moni tina suka. Ai loko neti biso ku na fama moni bi wa kaze loko te. Aza loko te to ebiete. To pa tete tina fikina mona. Akuta na wo. Asa ne ku ba aya ne fikinte. Asa sistema tina matanga marim sam. Aya apre. Wa rason aya te na tina le so to perdre leader na so la maison ta ma papa ne te to la moni to ta ma papa me ka. Ko la mai propre mama biso ene ya famille wana après ngande la aussi qui parce qu'il était responsable tandis que maintenant travailler la compagnie. Voilà bandeko balandi mbote mingi bisiko wapi bozwami pona kolanda émission na bino bomesana kolanda télé-réalité chez T-Banks na chaîne na bino ya internet www.bonganya-media bisiko wapi bozwaka ba information ezali vraiment fiable pour l'antina édification na bino. En tout cas lelo tozali awa na la samba playo esika wapi leader ya musique congolaise Werason isiko wapi achapotaka awa na wenge maison mère bisiko wapi sala ka ba répétition na ye babenga kango la samba playo bisiko wapi T-Banks na bino azali azwami pona kozwa ba image oyo pona kolakisa bino ndenge nini ndeko na biso moni production sila kikowa pe atika ki mokili oyo akendaki na mboka ya baweye pasi wapi akopema pona libela biso toye awa mokolo ya lelo ezali mokolo oyo nzoto na ye ekobima na ya cinquantenaire mais biso tozui occasion wana ya koya awa na la samba play bisiko wapi Werason achapotaka poete ndeko na biso moni production azalaki moko ya clan wenge toyaki awa pona kosangana elongo na ba musicien na ba fan ya maison mère po to mi mama biso nyoso tuna cinquantenaire wapi esiko wapi nzoto ya mkondo moni production azali ko se retrouver tozali awa kokanga ensemble ya bato bazali awa to kanga mailongo biso nyoso tu na mawa pona kokende kuna esiko wapi nzoto ezali ko se retrouver na pesi mbote mingi na papa na biso Jérémy Awenda bisiko azali olanda ba émission aroyeba a comprendre ni oyo T-Banks asalara katkat na musala na ye. En tout cas mbote mingi na pesi pe mbote na musika na papa Eric Bikembele bisiko wapi azali na France T-Banks ye yo asala musala aye awa na siège ya la Samba Play akanga mana Werason akanga mana ba musicien akanga mana ba fan inde ti na hôpital ya cinquantenaire bisiko wapi nzoto ya nkondo ezali ko se retrouver bandeko balandi mingi ya koloba ezali te na tike libino bomona bokomona ba image ndenge nini tokosalela yango ndenge nini ndeko na biso cameraman Dimitri Bonganya akozwa courage wana ya kosala émission na bokolongono bwa nzoto po ete azola bino ba image wana eleka na bilili bisiko wapi bokotalela yango mbote mingi na papa apo Bonganya lonkena na Toronto Big Boss Yene Mokondi, donc respect mingi, ta fille elle est là, elle fait ta fierté, gros bisous, à suivre Bolandarara, image binomoro ya on aime te roloba mingi pour T-Banks ça na na mingi rolobate. À très bientôt. Tozali awa na cinquantenaire tokutani bongo na ndeko na biso chroniqueuse na Congo ya Megan Okapi. Bino mongo boyebi to sa na epina ba émission mwa mingi mais to moni lelo na cadre ya matanga to lingi to tunaye ya pesa ba impression par rapport ya ndenge to komili awa na sango ya matanga ya kondo na biso Moni production ndeko Megan Mbote. Bonsoir. Yo oye matanga na cadre ya chronique non ndenge osala musala na yo kotala ndenge nini ezali ko se dérouler awa mais to ngi to yeba ba impression na yo par rapport ya ndenge omoneli awa makamne eza ko se dérouler. En fait, je suis aussi artiste et comédienne. Je réponds en tant qu'artiste et comédienne et de l'autre côté, na côté après. En tout cas, c'est pas facile de voir quelqu'un au Bozaki Naye. Il était gentil, il assistait des gens à Koufika Aboye, à Kika Aboye, après Tom Moulaï, à malade. Alors, impression d'Angé Zaka que on a na maison mère, bateau baza en bolingo bazali, bao baza leader ya maison mère, basi maison mère comme avant. Par rapport que il y a Andé Maramango et Tambola Yomo Yebin des Alaramais, ils sont là, ils sont présents et puis Namoni Bata presque belé bae awa. En tout cas, ça m'a touché et qui a vraiment droit dans le cœur. Namoni est belé balati ba noir, ils ont respecté le day. En tout cas, et c'est le mot touché ngai vraiment parce que Moni bazai qui vit mon bazai qui cool.
il savait vraiment parler avec les gens et il savait assister les gens, surtout nanga même sur ma comédien. Donc quand tu as un problème ou bien un souci, donc au passé souci non ton problème nayo, tu vas sentir qu'azo bimiselo un peu de sagesse, azo bimiselo ma conseil mo ils ont motivé yopé. Donc c'est une personne, je sais pas, pour moi, je peux dire que tu perds de mon tour au pas banda ko ba ça un plus na batu. Voilà. Ok, voilà, qui ne connaît pas Megan ndenge à lobby par rapport à l'impression, mais tu lobby la plus moi moukié, ndenge ni aucun rapi moi va matanga. Ba matanga ya batu, ya ba comédien, ba musicien, comment ndenge ni et c'est passera kuna. Mais ndenge ni ndenge yo moneli awa. Au concevoir ndenge ni et puis batu, bazo se comporter comment? Bazo vraiment que jouer la matanga ndenge ni. En tout cas, tout le monde est à l'aise. Pour nous, ça va bien. Nous sommes à Titi Diakolela, à Titi Amawa. Alors, non, namoni vraiment il a ma bizarreté. Les alors que so bakuta ni mo ba jeton mo ba nini mo bitumba en tout cas na sentir moi kimia vraiment izanango. Netinga ba émission sur na internet ba ebi. To comme pe na koya bo pe sankara betinga. Puis papi le prince pas betinga. Mais pour moi que non to yende pour na olela. Donc après matanga nde ba rando ya batu mususu koya. Mais vraiment j'ai senti et je vu que tout le monde a qui vraiment na mawa moi respect. Donc mutunyo so respecter ya muto akufi. Peu importe azana bisoté awa mais toujours respecter d'abord cornaye zana kati. Voilà, c'est un peu ça et puis na bato baye na noté automonité non bayete. Je suis sûre et certaine que tout le monde a bon africaine. Batumsu bazui tenter moi ba makamsu sou men africaine bako zala mais ba msu pe bakoya parce que juste là cornaye bimité. Alors on ne sait pas ego bimato ego bimasu sauter. Donc wana zana bato bazana maramunyo so na ba simbi yango o baye binde basu memi makam. Donc nous sommes juste là pour assister, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, tozali awa toujours na morgue ici wapi ndoto ya nkondo na biso Mondu Production azali ko se retrouver bon tozo kutana ndeko na biso toujours na clan Wenge dans la famille to tunana nous payer avec ko pesa biso ba impression na ye par rapport à makambo ndenge ezali ko se dérouler awa botene ouais motene wana na otu ko sa ndeko na biso que non opesa biso ba impression par rapport à ndenge nini ezali ko se dérouler awa na morgue il y a 50 ans. Voilà, ça se déroule bien. On est là. Depuis que Tozoaki Sangoya, Liwaya, CG Mondu Production, nous sommes là, Tozo de la Kaka. D'ailleurs, les émissions qu'on a fait, et Zokekan a tendance à Nadan. Ici, nous sommes à la morgue. Toyesko, on a phase finale. Donc, au Bimisakor, exposition et puis qu'on est inhumé na cimetière nécropole. Ok, voilà, mais si on a un biso bandeko bandlandi bayo kananu et pas na yo koloba loba o nyonso tuza kolobama autour ya makambo ya ndeko na biso ndenge akufeli yo okolobani par rapport à tout cela. Ce sont des racontars. Il était malade, il a fait presque une année et demie de maladie. Donc je pense qu'ils ont un mort naturel
créer ma cambo autour à Liwa de côté. Attendez, que non, a négligé qui est. Non, Moniba Ketiba End, il a été soutenu, il a soutenu à Montou, mais c'est une mort naturelle. Il était malade pendant plus d'une année. C'est normal, là qu'il s'est reposé. Et la question de soutien, je pense qu'un des membres de sa famille à Lobaki, il a bénéficié d'un soutien total au Roswa. Mais c'est une mort naturelle, donc voilà quoi. Ok, merci mon frère. Merci, très gentil. Voilà, Bandeko Balangi, toujours na Olobanabino, à l'hôpital du cinquantenaire, plus précisément la morgue. Il y a cinquantenaire, ici, à Pinzoto. Il y a un condo na biso, Modi Production, ils allaient se retrouver, ils ont continué, ils ont se déroulé, l'ango bien, binomo qui va interview, il y a Bandeko Moussousou, Kassi, tout ceux qui vont à terre, tout le monde de Nabiso, l'Issoussou, chroniqueur, na comme ya Prince Bakali, Tozuye, Awa, Nesiko Wapi, Tozali Koyoka Passi, na motema pour na liwa, et de Nabiso, Moni Production. Deko Prince Bakali Mbote. Ouais, Mbote, merci. Prince Bakali yebisa biso nanu ozali awa oye na cadre ya matanga ya ndeko na biso Moni Production pesa biso ba impression par rapport à déroulement ya matanga. Merci beaucoup ma concert Nanou partout dans le monde. Prince Bakali appelé autrement l'espoir de la presse m'a représenté site nangai cleboa.com, il y a boss de la nation ainsi que la grande dame Pichu Mangaya. Tout ça pour que tout le monde donc présence nangaisa vraiment remarquable, j'allais dire, pour n'enlever à boulot nanga quoi. Ouais, na sepeli mingi koka kolobande wana me yebisa biso yo kenara moi mamatanga ya moi batu mingi ba musicien ba chroniqueur bato ya théâtre pona ka ya ndeko na biso Modi Production o mona ngondeni. Non, quand on a vu son Moni, tant que chroniqueur, si on peut dire autre des choses telles qu'elles sont. Moni, c'était vraiment un grand messier, puis secrétaire général au sein d'un grand groupe, c'est-à-dire l'orchestre Wingom Skamesomer, l'orchestre cher à Ouranson, Hugo de la Forêt, Azaki vraiment cadré. Nandenge à Maison Mercate, Azalaki aussi mécène de la musique, parce que vient en doit soutenir Batutu. Mais on analyse tout ça en tant que chroniqueur de la musique. Tout le monde qui est musicien, même il y a Maison Mère peut basater. Sauf que le leader du groupe, à la personne de Ouranson, il est Monde Azali, mais d'autres musiciens, y étaient. Mais on a très vite compris que les chroniqueurs, des journalistes de la presse en ligne, sont vraiment mobilisés, na bolingo envers les partenaires na bango, collabo na bango, musiciens. Il y a une raison pour laquelle tout ça pour que tout compatir na famille musicale na biologique na également. Merci beaucoup Ndeko. Merci beaucoup. Déborah.
Production, telle la maison mère, bateau balingaka la bonne musique quoi.
Donc, nous avons accompagné parce que nous avons siège donc siège à maison mère, la Zamba Playa, et Sika Oyopé, Azaï Kosa Moussala Naye. Le système à moto, quoi. Donc, les colores à moto, quoi. Donc, nous avons la mode matanga, photo de la vie au pot, à sa modèle, il y a battu belé. Voilà, Corbière et Angoana. Donc, à sa modèle, il y a battu belé, la Zamba déjà et Angoana. Donc, c'est ça, quoi. C'est ça. Le groupe Wenge Musica Maison Mère a enterré son secrétaire général, Monib Monka Ibrahim Production, selon la volonté de la famille. Vous avez vu vous-même que c'est la famille qui est allée chercher l'artiste Weranson pour les ramener là où se trouvait le deuil. Donc, là où il travaillait, donc sa société l'a enterré, comme on dit. Donc des polémiques stériles et puériles, on n'en a plus besoin. Je vous remercie. Juste une petite question par rapport à Corbillard, Tiremé Samaki, entre vous et la famille par rapport à Cercueil et Corbillard. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, en fait, famille et Souetaki, Bisoto Zongi Sambongo et Bango Basombi Cercueil. Entre-temps, ministre Papi Niango, Nawe Ranson Basola qui déjà, Basomba qui Cercueil au Boumoni Wana. Les familles Sikoyo, et le net ici bachaki corps na kati ya cercueil wana moya ko bimisa soso ezalaki te malgré wana ezalaki de loin supérieur par rapport, mais on s'est mis d'accord avec la famille bazui enveloppe et on va autoriser tout le cercueil au bango baponaki biso to rembourser. OK, merci beaucoup. Ben voilà bandeko balandi binomoko bomoni ndenge nini toutaki na morgue esiko wapi nzoto ya nkondo na biso Moni Production et bombamaki siko yo tokomi na suka presque na suka parce que awa tozana na Samba Pla esiko wapi leader ya Wenge Musica Maison Mère Weranson à Chapotaka esiko pasala ka ba répétition na ye toyaki na nzoto ya nkondo Moni Production bisiko wapi Weranson à Chapotaka awa na la Samba Pla kasi eloko ya kokamwa obiso tomoni ezali que nzoto ya nkondo eyebaki na kokita te esukaki na mokaka na kati ya ambulance esali kaka moi quelques minutes bongo bamemi yango wana na Fikine esiko wapi ekozala exposé pour na veille mortuelle binomoko bandeko balandi boyoki ndenge nini ba famille balobi no comment ngana na likamoro bate binomoko bomoni ba image ndenge nini ba famille balobi à propos ya mort et puis ndenge nini makambo s'est passé pour na kokundama ya ndeko na biso Moni Production ozali première partie tozali bino quand même ba image oyo pour na kosepelisa bino pour binomoko bomona makambo lekana kana esaka bino tout le temps que banque nabino akindaka toujours na source pour na rejoindre rabino ba information par rapport à makambo ezo se passer na mboka na linga kotika bino na ba suspense te na linga bozwa quand même ba verdict ezo uta na mboka et puis na kata capitale na ba makambo ezali ko se passer pour na tina population congolaise yango wana na pesi bino ba merci mingi na ndenge nini bolandi yango na musika na zo pesa mbote na papa Eric Bikembele bisiko wa pezali na France mbote ba coup de chapeau na yo papa na makambo so zali ko sala pour na T-Banks en tout cas merci beaucoup na pesi merci mingi na papa GG Kalonda mbote pai na ye le big boss Apollinaire Lonkena mon père chapeau ba gros bisous yo yebi kaka ta fille elle est là fait ta fierté yo moyebi na pesi mbote mingi na papa na biso Sami Lukumu
Sami Lukumu babe yanke mingi Samilo les décideurs mbote na yo o émission ya moto na yo moko sengaki omoni talango landa omona que non na sabotaki quand même makambo na ote otali omona ndeni to sala émission ya moni production moto na yo en tout cas na pesi sumbo te mingi na famille nanga famille d'entente famille Bonganya baleki nanga Popoldino Bonganya le kinésithérapeute le cadet de sa mère mbote mingi Dimitri Bonganya le grand caméraman yem to sala ke biso to za loboé pour bo sepera na biso na pesi mbote na ma copine chérie Bibi Choualelu na pesi ba bébé nanga Christiana Bonganya Grâce Bonganya Lionel Bonganya ba bizu ebele tanti na sala musala pour na bino bozala globi malamu ba gros bisous na bino na ba so ba yebinga o bazolandanga bo continuer ko s'abonner chaîne na bino ezali wana Bonganya Media www.bonganya media bolanda mingi te bank na bino kala mingi te nazo préparer une émission mususu na ko intitulé en franc parler kuna nde to koyeba ko lobila ba makambo mususu oyo e ko banoza peka toujours pour l'édification na bino na pesi bino bambote mingi na yebi ko bolanda landa bokoza suite ya ndenge to komela bino na Fikine pour na kozala no ba image ya Fikine à très bientôt ba bisous ebele.